bafumu mpe mozalisi ya mapata Kinshasa Bunia na province ya Ituri eza nango ndoto te. CAA a facilité bino à travers avion na ye Airbus A320 na confort et Cuba na bavol na ye direct, c'est-à-dire 3 fois par semaine, lundi, mercredi pe samedi. Koutou premier vol déjà et Salemaki avec succès pe sécurité. Airbus A320 et Niataki Mabele ya Bunia, ribon symbolique et katamaki kitoko, champagne toujours na pointe, elingi koloba, nzela esi efungwami, pona Kinshasa Bunia, okoki ko voyager na yo ndenge olingi. CAA 34 ans na service ya ba client na ye. Reprise ya vol CAA na Kolwezi et zongi déjà à partir le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino. Bon début de week-end à Balandino sur le journal La Peuple, info lingala nemi ke bozala kebel beso a poste télévision na bino pona kolanda journal na bino to fongola masolo pona ko signaler bino ke mokili mobimba et célébraka chaque premier journée internationale du travail na yango bas travailleurs nyonso bazali na droit ya ko sepela pona journée na bango to ngaki profiter na occasion pona ko souhaiter bonne fête de travail na ba travailleurs nyonso RDCP mokili mobimba to poursuivre journal de l'Assemblée nationale pona ko signaler bino ke président de l'Assemblée nationale honorable Aimé Boji Ayamba qui j'ai dit 30 avril délégation il y a Fonds monétaire international puis représentant spécial il y a secrétaire général il y a Nation Unie chef il y a Monisco Bolanda reportage GMT Matumbi. Président de l'Assemblée nationale, honorable Aimé Boji Sangara, Ayamba qui séparément en audience, jeudi 30 avril 2026, dans le cabinet de Moussala, délégation il y a Fonds monétaire international, FMI na Mokuse Kambamaki, et pas il y a Calixte Aokposi, et l'ongona représentant spécial et secrétaire général, il y a Nations Unies, chef ya Monaco James Swan, première personnalité Ayamba Maki n'a parlé du peuple, chef ya mission ya FMI, à tel que présence na Kinshasa, et Zali Koko Tanakat, il y a troisième révi ya programme économique et financier ya RDC. Oyo ezali soutenu na facilité élargie pe lisusu na crédit ya FMI na suka masolo Calixte Aokposi atalisi ke ba échange elongo na numéro 1 ya chambre basse ya parlement balobelaki mingi évolution ya situation économique et sociale ya mboka impact ya conjoncture mingi na oyo etali budget ya l'état pe ba effort ya parlement na matière ya contrôle budgétaire pe amélioration ya exécution ba finances publiques na registre mososo président ya assemblée nationale allié à Talifike, James Swan, chef ya Monisco, balobelaki ba question etali kimia, pe sécurité et longona stabilisation na République démocratique du Congo, responsable onisien a qualifié beaucoup tani oyo, beaucoup tani moko ya malonga pe a talifi rôle central oyo. Assemblée nationale azali ko jouer na accompagnement ba effort ya kimia pe ya cohésion nationale et longona stabilisation ya mboka na nzela ba différentes audiences président ya Assemblée nationale Aimé Boji Sangara azali kokoba ba consultation et longona ba partenaires institutionnels pe internationaux pour ba principaux défis économiques budgétaires sécuritaires oyo mboka na biso RDC azali ko sala face na yango. Primature Bosengeli Kosimba que clôture ya états généraux de poste et télécommunications et Salamakina centre culturel artistique ya pays africain central Bolanda reportage Natel Kaila P héritier Mapé. Barido Ekweyaki, mercredi pour la premier état généraux ya poste de télécommunication organisé dans le centre culturel artistique pour le pays Afrique centrale, dans le ministère ya poste de télécommunication. Pendant 3 jours, échange et Zalaki Makassi et Longona expert P est ici ambition claire. Il y a la numérique, levier stratégique pour un programme d'action. Il y a gouvernement placé dans patronage. Il y a chef de l'État. Clôturer qui a il y a premier ministre Judith Suminwa Tuluka Misala Oyo et permettre qu'on pose diagnostic moko sans complaisance. Il y a secteur à fort potentiel. P encore Yango et Zali marqué dans des défis structurels pour notre gouvernement désormais. Koki ko transformer recommandation oyo na action moko concrète na cohérence ya ba orientation ya PAG mingi na oyo etali pilier ezali ko viser ko numériser société congolaise na maloba na ye
na kombo ya secteur privé. Laurent Tumba, président de la commission télécommunication puis la fédération des entreprises du Congo, a commis implication directe ya chef ya gouvernement. Alobi premier ministre présence naye et honoré bango pe bamoni ke gouvernement azali kopesa bango attention moko particulière pour na ko permettre l'investissement pe ko améliorer qualité ya ba service ndenge Laurent Tumba asali. Boina message moko clair boy balobi environnement oyo ezali attractif na lune yango na ba réforme PAG ezali ko viser pour améliorer climat des affaires pe ko tombola investissement privé. Ministre ya poste pe télécommunication José Mpanda na ngambu na ye a insisté mingi na portée stratégique ya misala. République démocratique du Congo azali ko se trouver lelo na tournant moko décisif. Alobi baza na droit ya kotikala na marge ya révolution technologique et information te kasi esengeli kosala yango levier ya développement économique et social. Et alobi ba états généraux oyo ezali véritable carrefour ya savoir et permettre ko aboutir na ba recommandation ya malonga. Na discours ya clôture premier ministre apesi ton ya nouvelle phase pe ya mise en œuvre parfaite ya articulation ya programme d'action ya gouvernement. Ba états généraux oyo ezali exercice ya circonstance te kasi ezali bongo moment ya vérité désormais point ya départ pour engagement et action. Diagnostic oyo ezali bongo ko se lever na makambo nyonso etambola malamu. Chef exécutif a insisté na impératif ya souveraineté ya ère numérique, a souligné nécessité pour la RDC ya ko reprendre contrôle ya ba levier technologique et stratégique. J'ai dit soumino a talisi d'exemple concret lokola quotidien ba congolais alobi ndenge ni télécommunication et ko réduire ba distance pe ko rapprocher ba service public. Boye sengeli kotala ba marché à chaque citoyen. Congo esengeli ezala connecté pe ekozala mboka moko ya makasi. Discours ya Jide Tsumina Tuluka ezali kotali sa volonté ya kosana ba réseau ya communication, socle ya transformation numérique, conditions indispensables, intégration économique, inclusion sociale pe ya souveraineté nationale. Ba états généraux et monani lokola instrument opérationnel ya mise en œuvre ya programme d'action ya gouvernement mingi na dimension numérique et longona ba finalité ya Congo moko connecté ndenge gouvernement elingi. Tokota masolo mosusu pona ko signaler bino que ministère de l'économie a signalé déjà na opinion entrée en vigueur il y a décret oyo elobeli makambu ya petit commerce na ba détail. Ministère ya économie nationale azali ko informer opinion publique pona entrée en vigueur ya décret oyo ezali kolobela ba mesure ya exercice ya petit commerce pe ya commerce na ba détail awa na République démocratique du Congo. Signature ya arrêté interministériel et fixa ki ba activité ya commerce pe ya ba détail spécialisé na forte intensité na capitale po oyo ekoki kofongwa epai ya ba étranger. Ba texte oyo ezali bongo na cadre ya volonté ya gouvernement ya ko clarifier pe ko moderniser cadre juridique applicable na commerce intérieur pour na ko garantir environnement économique où ezala bongo structuré, équitable, pe sécurisé. Yango ezali bongo kokota mingi na distinction entre petit commerce et longona commerce, détail, pe commerce ya ba détail nyonso spécialisé na forte intensité. Capital oyo ezali ko préciser ba condition d'exercice ya ba activité nyonso conformément na ba disposition en vigueur. Boye petit commerce et longona commerce, détail ezali réservé et pas y a opérateur économique oyo bazali ba congolais ba activité mususu oyo ezwami na commerce na ba détail spécialisé na forte intensité capital oyo etikali ya kofungwa na investisseurs étrangers na ba condition oyo ezali prévu na réglementation. Ba opérateur économique oyo bazali concerné bazali ko disposer na délai ya 6 mois pour na bango ba se conformer na ba disposition ya sika. Ministère ya économie nationale azali ko préciser que dispositif ya vulgarisation et kozala déployé pour na ko accompagner acteurs économiques na compréhension pe na application ba mesure oyo nyonso nde bazali ko senga na tina wana ensemble ba opérateurs économiques ba yeba na ko se rapprocher na ba service compétent pe ba consulter ba support officiel oyo ekozala mis na disposition na bango. Kaka na ministère ya économie bosengeli kosimba ke na nzela ya commission de la concurrence et ezali ko lancer déjà à partir ya les premiers mois pré-campagne ya loba bolanda pa détail na yango. Ministère ya économie nationale na nzela ya commission ya concurrence comme kona mukuse azali ko annoncer
Lancement à partir de la semaine, il y a le 1er mai 2026, il y a campagne où il y a bengi loba logiciel, il y a achat oyo ezali bongo concis pour assister virtuellement oyo ezali bongo destiné lisusu ya ko informer ba consommateur na ba droit na bango pe ko faciliter bango gestion ba plainte pe ba dénonciation nyonso ya ba secteur ebele oyo ezali régulé outil oyo ezali ko fongola nzela na ba domaine ya banque ba assurance pe télécommunication elongo na transport aérien ba produits pharmaceutiques ba produits alimentaires ya santé publique pe lisusu ya secteur ya électricité pour na phase pilote boye Chabo Loba yango ekozala bongo expérimenté na Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo avant eye bana kokota na ba province bo simba pe boye ba ke phase oyo eko permettre récolte ba première plainte en collaboration et longo na ba principale autorité ya régulation lokola autorité ya régulation ya poste pe télécommunication ya Congo ARPTC autorité ya régulation ya secteur ya électricité ya Banque centrale du Congo BCC autorité ya aviation civile autorité ya régulation ya contrôle pe ya couverture ya santé universelle pe autorité ya régulation ya réglementation ya produits pharmaceutiques à correct na mokuse et longo na ba opérateur ya chaque secteur oyo ezali énuméré Chabo Loba ezali ko viser pour accompagner les consommateurs dans la formulation, il y a différentes plaintes, puis des dénonciations oyo ezali structurées, le lingue procédure en vigueur, dans différents secteurs oyo ezali concernés et qu'on permettre les sources na utilisateurs, il y a qu'on consulter les droits na bango, on a oyo etali ba bien pe ba service oyo ezali fourni et pas y a ba opérateur économique bazali soumis na réglementation en vigueur. Dans cela ya initiative oyo ministère ya économie nationale azali kotalisa engagement na ye ya ko renforcer transparence ya marché ya protection ba consommateur na ensemble ya territoire national. La couleur ya Seni Bosengeli Kosimba que deuxième vice-président ya commission électorale nationale indépendante Seni Namukuse azala kibongo accompagné na ba membre ya plénière PBSPER institution oyo ba participa ki na journée ya réflexion autour ya ba réforme électorale nyonso eleka ki na centre d'accueil ya Monseigneur Chaumba na commune ya Gombe. Bola na reportage ya Stéphane Skanderité Mapini. Deuxième vice-président de la commission électorale nationale indépendante, Didi Manara Linga, accompagné de Roger Bimwala, membre et plénière et l'onglet d'experts et institutions Oyo, va participer à une journée et à réflexion autour de la réforme électorale dans le centre d'accueil Monseigneur Chaumba, Oyo ezwami na commune ya Gombe, organisé na commission justice PIP sauvegarde ya création ya église du Christ au Congo, bokutani Oyo ezalaki na objectif ya analyser ba réforme électorale, pe ko proposer ba amélioration à loi électorale pour na ba scrutin ezali koya ba député, ba sénateur, ba membre ya société civile, ba participa ki na yango, ba intervention ba lobelaki mingi analyse ya ba enjeux sociopolitique pe sécuritaire Oyo ezali na mise en œuvre ya processus électoral ya 2028 n'exposé na ye na proposition ya loi ya sénateur Norbert Basengezi présentation ya 10 propositions prioritaires ya société civile intervenant qui na kombo ya président Denis Kadima empêché Didi Manara Linga a commis initiative ya église Oyo pe a précisé que Seni azali ouverte pour na ba échange Oyo etali ba élection alobi ba aborda ki ba point nyonso ya malonga pour na processus électoral mingi penza ba réforme ya loi électorale pour na corriger ba faiblesse pe ko renforcer ba acquis constaté na 4 derniers cycles na tina wana alobi bazali kokoba kosala na même sens chemin faisant ba monike République démocratique du Congo mbala Oyo esengeli azana loi électorale moko consensuelle Didi Manara atalisi différence entre feuille de route et longona calendrier électoral ezali bongo na différence moko claire entre feuille de route na calendrier électoral boy feuille de route ezali bongo boussole Oyo ezali kotalisa direction ya malamu depuis le 4 avril 2025 alobi ba publier ki vision Oyo etikali une organisation à élection malgré délai et outil koleka ba monique gouvernement azali kosala par na ye Seni akosala pe par na ye po na ko respecter délai session interactive Oyo et permettra ki échange moko direct
entre les panélistes et l'ongona assistance peut soulever des préoccupations concrètes, des recommandations et belé et cela qui formulées pour améliorer la loi électorale en vigueur na bit ya kotombola inclusivité et transparence na tangu ya scrutin et zalikoya. Prochain chapitre pour la signaler bino que na occasion il y a journée il y a le 30 avril oyo ezala qui bon consacré na ba enseignant à wana RDC synergie il y a ba syndicat il y a ba enseignant il y a RDC bazala qui bongo na centre Bondeko na commune ya limité bolata. Spécial 30 avril, journée nationale de l'enseignant dans la République démocratique du Congo. Journée à réflexion, paix et à revendication pour la synergie des syndicats des enseignants dans la République démocratique du Congo. Oesangisi Sinekat, CCT, SIADEC, Kofevit, PSIFEPCO. Bas sujet belé le Bamaki na Oetali amélioration à conditions sociales et enseignants, amélioration puis fonctionnement et à l'école, renforcement et formation initiale puis continue. Consolider processus et retraite, les cambotali gratuité et enseignement et le Bamaki Pewana. Présidente ya SIADEC, maman Angèle Paenzo, yé a bêta qui s'était na o etali be prof certificative, yé a pesi ba recommandation pour na ko restituer totalement inspection na mission na o etali évaluation a lobela ki lisusu politisation ya système ya évaluation na niveau ya ba intervenant pe non paiement ya ba intervenant na évaluation certificative. Président ya Sinekat Jean Bosco Puna o azali porte-parole ya synergie yé a bêta qui le beaucoup na misa à lobby trop c'est trop. Il faut ba revaloriser professeur enseignant na salaire moko ya kitoko pe descend et za la paix régulier. Donc ya qualité ezali likambo au gouvernement esengeli ya telema poto ko akozongi sa qualité pamba te ata ko tozui ba nebele soki tozali ko tangisa bango malamu te ezali bo pamba. Likambo mosusu ezali likambo ya gouvernance. Tomoni ke gouvernance ya système éducatif na biso ezali malonga te. Ezali malonga te na ndenge ke politique ekoti ebele na kati soko otali kaka ba évaluation certificative ndenge salemaka na nyamu ezali malonga te. Tozali pe na problème kino lelo moyen ba maîtriser ba effectif ezali te po ba données statistiques na kati ya système ezali te. Na ngambo wana pe bulamatari esengeli ya sala manso pona kobongisa. Makambo mosusu ezali paiement. Lelo oyo enseignant akomi kosala 2 mois 3 mois sans que ba futa ye. Et pourtant, le gouvernement a zoaka mokano ya kofuta les 20 à chaque mois. Wana pe ezali problème. Tozali na likambo sous ya frais de fonctionnement na ba école primaire. O wana pe eza mama na likambo. Ba école ebele bazali kozwa ba frais de fonctionnement ya moke et kosengela na bango te ba ko sala mosala ndenge koki. Kasi tango totali makambo nyonso oyo na ba 20 000 francs oyo ba enseignant ba perdaki na ba prime na bango na mois de janvier kino lelo oyo bazongisi yango te na seke banza pe kuna makambo eza ebele pamba te kuna pe ba frais de fonctionnement ekomaka su te oyo etali mois de décembre bazwa te yango baenseignant basangani awa balobi boye soki bulamatari atie politique salariale te oyo kopesa biso salaire na ndenge moko na baenseignant nyonso oyo etando ya ekolo ekozala pasi mingi po ane oyo ezali koya ekowa kobanda na ndenge elongo bani. Journée enseignement militant pour le système éducatif et à la bongo ya qualité. Ba enseignant nyonso lisanga impossible et kokoma possible. Simba que force syndicale de finances Fosifine na Mukuse va organiser qui marche de santé vendredi 1er mai na occasion ya journée internationale du travail Nyonsowana na cadre ya activité au bazan nango ya 30 ans d'existence na bango bolanda reportage ya Christian Kangebini. Fosifine viva! Viva! Fosifine viva! 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 Marche de santé Oyo et bandaki na mot d'ordre ya motomolo ya force syndicale de finances Fosifine na Mukuse mwana mboka Frédéric Njaolo loleke bakisela kaye aigle l'homme ya ba réforme absolue Bondi Melanga et tuluku ya ba syndicat ba yaki ko participer na activité Oyo ya liboso en marge ya 30 ans d'existence na bango. Korta babandaki na place des évolués na commune ya Gombe bazui Mandela
Prince 24 novembre, USC, balekaki na RTNC, boulevard triomphal, palais du peuple, Prince Kasavubu, Oshwe, tina siège na bango, oyo ezwami na veni Bajoko, na commune ya Kalamu. Ensemble na bomoko, boyoka secrétaire général Frédéric Njawo Wolo Loleke Ndenge Alobi. Toloba mosala nde bomengo. Epe moto sala esengeli tozala nzoto ezala kolongono. Yango nde tosali marche de santé oyo. Ndingelo bake moto nyonso mosali nyonso esengeli nzoto ezala kolongono po oyeba ndenge ya koproduire musala ya malamu epe musala wana epesa bomengo. Yango nde lelo na programme d'activité ya 30 ans je prévois que le 1er mai tokosala marche de santé. Nalingi ma membre nyonso ya Fosifine bazala nzoto malamu po esika mosala pe basala mosala malamu epi bomengo eya sima ya mosala na bango. Lokola pe ezalaki fête ya ba travailleurs, le secrétaire général Frédéric Njawo Wolo azangaki te ko conscientiser ba syndicat nyonso na kolobaka na bango esengeli babatela nzoto pamba te yango nde ekosala ke opesa ba résultat ya malamu pe asukisaki na kopesa merci na ba syndicat nyonso ndenge ba répondre présent na première activité oyo ya 30 ans d'existence na bango. Fosifine, mosala nde bomengo. Compagnie africaine d'aviation CA na mukuse azongisi déjà bavol na ye ya Kinshasa Bunia Bolanda. CAA azamfumu pe mozalisi ya mapata Kinshasa Bunia na province ya Ituri eza nango ndoto te. CAA a facilité bino à travers avion na ye Airbus A320 na confort et Cuba na bavol na ye direct, c'est-à-dire 3 fois par semaine, lundi, mercredi, pe samedi. Kutu premier vol déjà et Salemaki avec succès pe sécurité. Airbus A320 et Niataki Mabele ya Bunia, ribon symbolique et katamaki kitoko, champagne toujours na pointe, elingi koloba, nzela esi efungwami, pona Kinshasa Bunia, okoki ko voyager na yo ndenge olingi. CAA 34 ans na service ya ba client na ye. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir ya le 13 avril 2026. Bon réservé déjà ba place na bino. Pour changer chapitre, pour nous signaler bino que Basango ya paroisse Saint-Théophile na quartier Biela na commune ya Kimbati ke bazala qui visité na mutu ya le 30 avril na ba criminel oyo bako oyo commis déjà mbala ya mibale na mois d'avril. Bon reportage ya Christian Kengebi. Bana ya commune ya Kimbanseke mingi penza na quartier Biela balobi trop c'est trop insécurité oyo elekeli bango motu boye ba paroisse ya catholique oyo ezwami kuna bazali ko vivre makambo ya mabe ndakisa Saint-Théophile oyo ezwami mingi penza na avenue Kinkanga boye basango oyo bazalaka kuna bazalaki visiter na butu ya le 30 avril 2026 epai ya bamiyibi pe bato mabe bakotelaki bango kuna bayibi babuki babotoli biloko ya ndenge na ndenge ezali mbale ya liboso te oyo 4e fois kasi pona mois d'avril na ebandeli pe bakotelaki bango lisusu bazali kosala kaka mosala moko na tina wana situation oyo epesaki pasi na ndenge ya kosakana te même baparoissien bazwaki temps kosambela te bazwi temps kaka ya kobelela kolobake baautorité basala makasi population atelisi vraiment mécontentement na ye elo elekelaki biso basango babengaki biso to ya olalisa bango na bandeko na musu basa Christian pour Victor depuis événement liboso lekaki azako kokasu vraiment kolala emo tende zaki emo de beti na solo ti ba 0 heure de koti tolali et to yako comme à partir ya 2h du matin mbwa abandi koganga vers portail olala te pour nous protéger paroisse mais tozali kolala pour nous olalisa basango tozali pe biso pe comme déjà na insécurité alors bakuluna bakotaki na nzela ya portail munene baso babuki mi
bakoti bamati na mire ya école bamati ba batole école nde basote bakoti ali babuki portail na babuki portail ndo kama kelele biso to yana ba crédité ndeko moko tando tindela vicaire j'ai voulu vicaire pas zaki déjà veillé à la mukaki déjà ngo biso to zu to kimi na kati ya toza na réfectoire place baliaka toza na cuisine toza na magasin tolongo na réfectoire tokoti cuisine to batama na kati ya magasin tokangi magasin tobomi minda tolali nde bandeko bayo kota tina kati ya réfectoire nga tika téléphone nga wana iPhone 11 bazwi yango baeti place tozalaki babuki bakoti mutali bosa kotaki ala na machette o ami balala kina mbeli o ala na téléphone nga ya koti ala singa abi ko téléphone onani nga lubi téléphone nga asinga longola mot de passe na ye na PC na longoli mot de passe bi na zongi sele téléphone ba si biso ke to uti direction ba si biso ke bon ezali nga c'était biso zana so ba sacristain donc tozana lo tende to ba sacristain pam ba ye bande menacer bande ko tozali na bango bazindi kwa liboso bakati mbeli kandi o mwande bakati nga ndelo babonde ama telefone te bazusu ya mibale susu bakati susu mbeli ali bazu ya misatu bazu base za telefone obomba telefone pesa telefone kaka na kati ya population oyo bamesana ko fréquenter paroisse catholique Saint-Théophile na commune ya Kimbanseke na quartier de Yela toza pe na moko ya ba notable Freddy Akosondeni Agoli yepe azali moko ya ba paroissien azanga kite koyoka mawa akitaki pe kuna pona koyeba eloko nini ekomeli basango ya paroisse Saint-Théophile na commune ya Kimbanseke pe kotombola mongongo kolobake ba autorité esengeli basala quelque chose pona ko sécuriser basali na Nzambe ya paroisse catholique Saint-Théophile. Ay sécurité za makasi awa na paroisse na biso ombala mine bakoti awa mbalo asuka nde bali baboma basango na biso bayibi pe basusu bazokisi bango moko aza na Saint Joseph vicaire biso azaka pembeni awa na biso ya même 10 mètres mais bazokoma te yango tosenga basodo bakengelaka yo cardinal baya kokengela biso awa batia pe susete awa bato afanda kula kaka basoda tubanzike ba autorité bakozwa ba décision moko ya makasi pona kotia sécurité awa na quartier de Yela mingi penza ko sécuriser basango ya paroisse catholique Saint-Théophile. Kaka na fait des sociétés bosengeli kosimba que pont Mopulu na commune ya Makala ezali ya kobeba makasi soki vula enoki ba inondation ezali konyoko la population afin na ngambo kuna une fois de plus encore Fabrice Lundombierité Mapindemi. Bandeko bavandi na commune ya Makala nzinga ya rivière Kalamu bazali konyoko manandenge ya kosakana te ba inondation ezali konyoko la bango botala awa pont Mopulu esi ekitana yango soki mvula te ya moke ebeti population azalaka na pasi rivière Kalamu ezali curete awa botala bino moko milangi rivière ezali bouché na ndenge ya kosakana te awa population akati sakana kobanga te kaka okati sina makolo ndenge yezwa kati saka ibale botela bino moko population ya nzinga tango nyonso bandako na bango ezalaka inonde soki mvula ebeti baleli pe basengi na ba autorité batombolela bango pont o ya Mopulu pe ba curé rivière Kalamu po permettre bango bazala kimia na tango ba mvula ezali konoka ya commune Makala na kwa Mopulu donc tozomona pasi atambule betika de matanga moyen to lepesate donc po tondi basalite po ekita elinda donc moyen kumite papa antrope to singo ya bon service bon na baje kangi pa mobimba donc biso ko to moyen atambula de matanga ka donc tozanga na nzela ko leka papa biso to abuye lokola a place to fandi ezala mbulu etanga lokola mai uru baatana na bilamba c'est qu'il y a une inondation dans mon pan. Papa, tant qu'on fait que peuple d'abord, à son biso, papa, tous on a pas, c'est tant longa maman mon corps, soit on a la question d'accouper place dans zola le continuité, papa nangai. Ce qu'on voit qui s'y biso wapi, atteindre biso no bafunga no kalamu, oh, tala mind d'engue zokota na banda. Papa, pas c'est biso to zana ngwa pa na bayi, pa na kalamu. Kalamu ane do pe kabisa tala ba ponde ne tondi na milangi. Eloko toza posa na biso ma Denise atinda batu abatsunga biso tala bana mikenda nga batela metela me tala belambe zo beba ler nyonso biloko anda ko beba
mbuya beta moke mai etondi. Alors po ya mopulu esengeli elongwa batia mosusu soki pe moye eza te batia ata ya mabaya nano anatanda po ke bato oyo nyonso baza na kitene ya quartier oyo bazwa kimia. Tobanzi ke ba autorité bayoki mbela ya bandeko bavandi na commune ya Makala mingi penza le long ya rivière Kalamu penepene ya po Mopulu ndenge bazali konyoka mamisusu kutu esi bakimandaku solution ya malonga ekosunga bango. Protivap ezali poto kitoko pona bana mikolo pe akokomela yango. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boyo. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama e, soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boyo. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abela kabela kati alimbaka te. Ba maman, félicitations na bokoneribana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esakae. Ba ba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama letsa mwana. Sukana mbimbi. Oye sukana mbimbi. Merci pour la confiance au peu fidélité au bozala kanango na journal Nabino tokomi bongo na suka. Ce qui peut se faire qui na journal le pesa merci na Igor Tingwazala qui bongo na sima ya caméra montre de simba qui simba makepa ya Christian Kengebe ni journal peuple plus aka supervisé na yemoko héritier mapinde mbotika la madame. Au revoir. Azam fumu pe mozalisi ya mapata Kinshasa Bunya na province ya Ituri eza nango ndoto te. CAA a facilité bino à travers avion na Airbus A320 na confort et Cuba na bavol na ye direct, c'est-à-dire 3 fois par semaine, lundi, mercredi pe samedi. Koutou premier vol déjà et Salemaki avec succès pe sécurité. Airbus A320 et Niataki Mabele ya Bunya, ribon symbolique et katamaki kitoko, champagne toujours na pointe, elingi koloba, nzela esi efungwami, pona Kinshasa Bunya, okoki ko voyager na yo ndenge olingi. CAA 34 ans na service ya ba client na ye. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réservé déjà ba place na bino.